soko na lobi nga na supporter te bato musu ba ko kate na supporter mais to kolela kaka to lela na bao bazolela donc mon ani déjà to c'est la kaka za la vie likolo dans une heure déjà dans kasi bazo kita mais vient na kosavoir na bana babut na prin bana misato na bona boti a bota mwana mususu dibanda ya ona na bona olela Jani na mitu na osa nini pole na Jani na meta avec Jani boti libanda non plus mo obi te ba ke mo bali ndabota libanda mais moi ça boti libanda na kata vie de couple. Voilà, voilà, maman Sylvie, veuve il y avait un abisso Jani Fay. Voilà. Kolo nango azali kolo mwana wana bango balingi bawelela ngona na sentiment bamona bango ke bazoloba mais biso to koloba te nga na koloba te ngai na koloba te mais na motema na ngai ezo soa ke na bongisi Labrine azali mama oyo baboti bana na Jani. Ouais, baboti bana na Jani. Donc soki makambo nyonso to ezalaki malamu mpe ya malamu eza pasi bakoki koboyela ye aya kotala mobile na ye. L'homme la bomie était la rosali mabete, oui, rosali mabete, mais à te poser et provoquer l'Iwa Moutou. Parce que tout le monde dit à moi, moi, c'est la vraie naïe, nous avons couché qui naïe, pas votre moi, nous. Oh moni yo moko lobi oyeba bakolo na ngona awa wapi bango oyo manai ko kanga na Nzambe nda salaka na place wana soki ye mwasi wana asala ibonga kotika na mokili parce que Jani wana lelo to lobaki ayi pe na famille na ye puis oyo abanda oyo presque tout monde na vidéo apekisaki aya kotala te aza mutate ya tete hein je crois eza membre ya famille. Labrine bazali na mobile ndenge ba masolo kendelaka ndenge banda okendela bato yo akoko condamner Labrine obi ba oloba mabele o ba na poto et puis bango presque bango to ba lobela bongo so biso bato ya chesa to kolobani nini bandeko nani akobeta lisolo Yesu mama na uti muli kuna mama meteo yeyo mama meteo Merci à la télévision Stubolanda triple N à 4 via TV Monde na pesibino bambote tolobaki tokope sabino ba image tokola sabino arrivé à Jani ndenge ko sala descente na Kinshasa toza bongo déjà na 4 rapport ya njil tozo kolela Jani pe tozo d'accord na e bino mo bomoni ba comédien baza déjà révélé ba tout ba ye parce que Jani alobaki aza loambo franco alelami na monde entier. Donc eza pena pasi makasi komona muto amataki ye moko na avion mais na bozongi ne akomi kozonga lokola koli et puis si pasi pe mawa donc mes condoléances na famille ya Jani sika bazali et puis na artiste nyonso ba comédien donc toza déjà awa 23h donc toza déjà 23h corps kalaté ezo kita parce que balobi ici et mataki veulent se décoller biso tozo zelaka poto ya maon poto tango na 450 donc tokozela bino ba interview ba ndeko na biso baza na kati ya aéroport donc tous ala abonné tous ala branché na via TV tolanda ba news oyo bongo etali liwa ya Jani Fay. Merci bandeko tozokuta na kaka à tout à l'heure. Ah oui, alors on a pesé kaka ba condoléances na famille biologique na imobi manabi mama zolela trop na ba petite sœur biso pe tozolela nga na obenga ima salanga te azaka collègue musala mais mwana nanga onga moko ndi mutu na pesa kombo
azwaka ye na Chic Loyenge lelo aza Jani et à son âme. Siko ayo moto ozwaka yo bimisi lelo na Chic ngadio c'est mwana na yo ntango omona cercueil est-ce que koko supporter loko wana toza bato eza nzela biso nyonso tu soko nalobi na ngai na supporte te bato mosusu bakokoka te na supporte me tokolela kaka tolela na bao bazolela donc emonani déjà tozela kaka azali avie likolo dans une heure déjà bakasi bazokita mama Jani azali na bandeko ne baza azali na bana na bapetite nayebi ke bazolela vraiment lero nga kuna kokoka kokoma ta wana te mpona kokoka te nga nalela lokwa mwasi nakokoka te wana pire peti ya kati ya masolo vraiment grand artiste to naobetelaka ye ka maboko butu momba bravo l'artiste donc mwana Chic Loyenge donc atikalaki kolongwa atake ndenge nde koluka moluka donc esalami ndenge boyebi esala bende donc moyenga naloba kutu eza te ya Freddy question ya curiosité mpo balandela biso ya Via TV bayeba Jani ntango ayaka na Chic Loyenge ayaka na age nini et puis obandaki koforme ye azalaki déjà na talent bien ayaki mpena kozwa nde talent na kati ya Chic mais soki oyo kosala test na kati ya groupe ayaka déjà na age ya 16 ans 17 ans soki oyele wana so bazwi yo te tokoyebi te tokozwa yo tokoki déjà aza na talent Chic Loyenge eyaki ebimisi omoni mokongo oyo bangai mangadede mangoko yango nde ebimisi nyonso oyo tu lelo oboni bazotakataka oyo yango nde ebimisi nyonso tu donc azalaki déjà na kati ya esika bato oyo baformaka donc akotaki na kati toforme ye pepele ere wana kutu ntango peti na biso nayaka na ye mulexi mulala ye auti kolongo ntango basala osala role wana oyo ezanga biso toforme ye puis osala lelo akomaki Jani Fay donc c'est ça komona ezaka lola Jani Fay komona ezalaki lola nde ayebi no bopesi kombo ya Jani ntango tosali théâtre oyo babengi Sarajevo yazaki mwana na nga mobali na ngai yaki nzoto nzeta moselu e ya son âme epauta oyo kotika biso siko parmi basien ya Chic Loyenge mais tozomona kaka yo nde vraiment oza attaché trop na makambo ya Jani et puis kotala yo vraiment komona ke te oza pena na mamo na kati nini ezosalaki baattaché nyonso to bamikolo nyonso to ya Chic bamonana te pendant ke toyei kozwa corps ya Jani obana ebele te bayolobaka kaka na tv yango nalobaki na mino mokolo wana kolo nango azali kolo mwana wana bango balingi bawelela ngo na sentiment bamona bango ke bazoloba mais biso tokoloba te ngai nakoloba te ngai nakoloba te mais na motema na ngai ezoswake nabongisi quelqu'un abongisi oyo yanga moko ya bagénéraux donc azalaki ye azalaki bana oyo ya biso ya motema adadakei Londres mango na Paris nakamnaka na distance nakendaka nanga kuna nazongaka nanga nakendaka nanga kuna nayaka nanga na misala nanga na kini po kote bulo nanga ezali donc nakendaka bamboka wana nakei wana nakende nanga state nakendanga nakende nanga Paris nakendanga donc nayaka nde alors ye atikalaki na mouvement wana atuka abundaki nango 100% po evandaki ya blage kutu te donc aza afélicité lelo nzambe abengi ye basouvenir nini ya malamu tila nango eza ebele mama eza ebele surtout na bavoyage na biso ya Congo mobimba tonola na ye bachambre moko tuna ngai ya bano bengaka ya bonganda okomona nga mboka yango wana ya bengaka ya bonganda nanolia tv ya koliako Jani tikanga na libia na yo po bango bayonolia grave ye na batino to père son âme ba petit na ngai ya kati na evala pongo na ye na evala bamutile barumbu na ye na ye donc bango bayaki bele bayaki wana oyo moni yo moko lobi oyeba bakolo nango awa wapi bango oyo manaki kokanga na television bayaka sentiment bamona bango kazoloba mais yaka te yaka place yango ya kozwa lete oyo kangaki ti yo moko lobi yango ngam na oloba te ngana moto polémique veuve misato oui balobi la brune to yebite sur la brune pas ça de centre na te ngana yebi nanga te nayebi nanga ba mwana te yebi pe Sylvie Moricho wana oyeba pena la veuve bien ke na famille ya Jani ba oyebisa la veuve oyebisa yo mwasi na bango donc ngai sikoyo nayebi nanga te bazo tuninga mwasi na nga na oyebisa meji donc wana nga na kota makambo bato
conseil ni okopesa na bafille ya théâtre nde bozobala na bino na batika bazosala nini bozobala na bino bafille ya eza mabe te théâtre eza mabe te sikoyo yango yoka question na ngai bobalani bino na bino bafille ya théâtre bobandi bolingo na kisasa bafaire voyager mais bokomi kuna bakomi kosala bino mabe conseil ni okopesa na mibali mpe basi soki otali mpena malamu balobi na mosala esika bozosala esika moko libala ezalaka malamu te tozwaka bango lokola bapetite sere na bango bapetite sere na biso mibali na bango bakoma babo frère na biso mpe tozwaka basi bango bakoma basemeki na bango soki ekokoma mpe boyeboyeboye wi ezala yango mpe mabe te bato mosusu mpe na kati ya théâtre bakobalana na bango mpe soki bozaka na esprit moko ya bien bovana na bino bosali foye na bino epekisami nango te mais malamu te vraiment tosalaka yango mpena te eza nango na sens moko te eza nango te bon bato bazwa mayele na nyonso to oyo ezoleka mutu na mutu ayeba na ye kesimo ayeba ndenge aotambola c'est ça sikoyo soki tolongwe awa tozokende wapi parce que corps ezokita déjà na retard oza na place corps ezokita na retard te eza heure oyo bapesaki déjà donc nalobaka 23h45 ou bien 0h juste avion turkish ezokita ntango tozolongwa awa mbala moko tokei kotika ye na cinquantenaire totiki ye na cinquantenaire alors ti mokolo tosala vie mortuaire eza lundi na musée makasi moto to ayebi na triomphal kota palais du peuple lundi tokozala wana mardi tokatisi tokei kobimisa moye tovandi moke wana ka ndenge ezalaka tokoki kotika ye na libulu na ndako na ya suka donc c'est ça programme yango wana yakwedi mbali osombo balobi question moko ye euta parti ya poto réaction ya bandeko oyo baboyela buna tala corps ya mobali na ye est-ce que basali mabe ou bien basali mabe wana ifo kaka ozongela kaka bato yango oyebi banimero na bango te oyebi te parce que yoza kulu toza papa jani mais nazalaki kuna tele bazoboya ya tala ngai ayebangi na nga te ngai na okipe tunanga mingi awa ndenge banasi bayaki tozalaki na bango lelo tovandi tozolela mpena jani yande ndongo elengo toye awa oyo baboyaki kuna tala bayebi tino bango baboyelaki donc sikoyo nakopesa banimero na bango benga bango otuna ngai nakotaka makambo ya bato te nakota oyebisa o naza papa me nalobi ya bato wana baboyi nako contredire bango te po bazolo bakalika moko babi baboyi na bango alifo tuna bango baboyi mpo na nini yo yebi likambo baboyi ozotuna nga susu baboyi na linda losaku mai ya miso esisaka mawa te losaku songolo towana mawati mekondele yasi balobi te fo bonime boyebaki aza artiste comédien oyo azosala mosala en tout cas namoni yo ana kati ya rapport oyo ekoyamba jani ezosala ndenge nini esanga mpasi parce que okoki kozala ntango mosusu koyamba ya jani na ndenge yaya auti aye toye koyamba yaya na ngai deja na mizuela awa talaka kuna bakodéranger mais omonake yaya esika mona bavalise aya lokola colis. Donc ça fait mal. Donc ça fait mal vraiment. Mais c'est ça. Liwana yo ya Janifa ekutelaki yo wapi? Nazaki na salle de bain nazo chocolat na moni bapel ya président Balazolenganga et puis on a rappelé yenda za ko apprendre que non, il dit que vient au Janada. Alors c'était vraiment fort et puis il a dit pas c'était ça. Oyebelaki Jani wapi kaka na monde théâtre et puis ba développement ni tout moi dans seconde le vena nga pena ya kosakana te le vena ngai monde aro esangi tout ça biso tango muso ndeko ya biso moko to mona na radio to mona na ba dona biso muso théâtre te déjà pena famille et puis chic choc le ngela mama pena ese lo moko taka président Balunga dia donc voilà et puis c'est ça quoi conseil ni na koko pesa na bandeko na biso oyo bazosala ba art mabe ko boma biso na biso. Je pense que l'équipe Monici, si vraiment que Makamboana, je pense que tout le monde a su les sons. Ça fait mal et après, tout est vanité. Merci beaucoup, très gentil. Président Balatel. Merci Nakanyo Mingite, merci. Bon, vous allez bailler non aussi. Logique est année. Ouais bien, biso je crois que Kendeki na programme que venu au pays, on tozonga pour avoir le mon accord. Et le resali moi muke parce que toi qui vol monter. Biso to neki na Ethiopian peut-être pour la publicité. On a Ethiopian
Donc tokomi maintenant siko programme yalaki bango pe bato poto bayaki na idée wana parce que biso nyonso tu tolingaki tokiti na vol donc ça dit tosali atterrissage moko ya moi alors ntango tozokɔta na nzela Jani ayaki na bafanatike ebele na mosala na ye asalaki baye mpe bayamba corps ya Jani. Alors maintenant vie ya kosala nini recherche mosusu ya programme parce que tozwa vol moko ezocorrespondre na programme oyo biso ozalaki en tout cas eyaki mwa moke pesaki mwa contre temps nde bazwaki programme ya air turkish nde bomoni yango esalaki biso ke tozonga parce que moi mpe kochange billet na biso ezali lisu te tozongaki mpo oyamba toujours corps. Alors tomoni par rapport ya organisation nde bosali nde boaccompagnaki tomona kolansa ye message moko oyo ezalaki par rapport ya bandeko bazali tomona ye merci bongoye omekaki kokotisa revo mpo bachange programme elo niniarrivaki te programme yango ezala toujours maintenir organisateur. Donc déjà omoni bandeko ya fondation merci beaucoup nanu nazozongela ba merci partout na mama Denise Nyankero. Alors déjà omoni tosali demande alors likambo ekomi déjà ya prise en charge c'est-à-dire tokosengaka pe truti donc déjà bosengi bandimi kosalela bino c'est-à-dire ekomi biso moko lokwa neti ke tokomi odéranger tokomi osenga mabe soki osengi déjà bapesi yo alors il faut tala oyo nini ndenge nini bazobongisela yango donc baprogramme mosusu wana ekomaki mpenza siko ke na fondation bango moko bazolandela bamakambo mosusu c'est-à-dire c'est ça. Président, préoccupation moko esalaki mwa mpe pasi otali video ndenge bakendaki na salle mais population ezoboyela mingi oyo ezali la brine apusana pembeni amona même temps malgré oyo nyonso tokoki koyoka bon vraiment nakozala na bokebi mpe mpona kopusana mwa terrain wana voilà parce que la brine azali mama oyo baboti bana na Jani. Ouais, baboti bana na Jani. Donc soki makambo nyonso to ezalaki malamu mpe ya malamu eza mpasi bakoki koboyela ye aya kotala mobile na ye atala corps plutôt soki nyonso to ezalaki malamu donc soki omoni eleki ndenge wana ndenge ngana yo tomoni c'est que moi normali ezalaki moi problème ezalaki parce que Jani wana lelo tolobaki ayi mpe na famille na ye puis oyo abandaki oyo presque tomoni na video apekisaki aya kotala te aza mutateatre te je crois eza membre ya famille c'est-à-dire famille bakoki décider parce que aza mutu na bango ozomona donc wana eza pena fo kotuna na famille biso towana mwa limite parce que eza esengo te biso nyonso tu toyaki na mokili tokokufa mais s'il faut koprécipiter liwa ya mutu moko olinga ngo na mokili eza te ozo comprendre donc peut-être azalaki libre ya kotala corps mais sur le cas c'est que problème ezali ce deux mission trois mission bona salaki tane ko ko il paraît moi si na ye nde mutu mais quand on atali boye bon eza makambo oyo bango bavivlaki kuna nga na kobetela yango mpenza CTT comprendre tozala bato po internet ekoma soki olobi boye bazwi babaloni makambo na ndenge na bango toyebi te moto ayebi makambo oyo Jani akufeli nzambe ne moko Jani ne moko mwasi wana soki azalaki donc biso wana ta mpenza ya kolobaka mingi te wana ta mpenza kolobaka mingi te nzambe nde asalaka na place wana soki ye mwasi wana asalaki bongo kotika na mokili atia mokili te oza papa osala bolingo osalaka bolingo oza pe na bana komona la brine aye na manque jour bazobimisa corps ya Jani Fai babengani ye baboyi amona corps ya soi-disant moto azalaki na pardon la brine
bazali na mobali ndenge ba masolo kendelaka ndenge banda okendela bato oyo akoko condamner la brino be ba mabele o ba na poto et puis bango presque bango to ba lobela bongo so biso bato ya chesa to lobani kolela na ye wana yaya muta kufi donc fera yembango pal muta ye mutu ye kasalie ye mais muta zolela zokomi bamba et puis c'est ngana mpasi tana moni na mwana et puis azolobaki na yebi na nge lokote mais sorcier de sorcier soka lié sorcière de sorcier sorcier de sorcière soka lié mutu ezala non kapé bongo en autre terme ngolo bani en autre terme ngolo bani ya éclaircissement naza na kasi ya mwana mwasi wana te ye moko ayebi ninga na yebi soki mutu alie mutu alela ape makasi par rapport mwana noko moko boye tokunda mama leki nde nini tokunda noko nde nini aza donc souci na kati no okomona bando bamba na makasi ayebi problème message na bafani na bino ma famille biologique ya Jani parce que corps ezo ya lelo et okende morgue après faut ebima tokunda est-ce que malobani okoloba na bafani na bino balingaka te bafani balingaka théâtre na biso ba collègue c'est ozangi déjà Jani okoza susu Jani te o makelele o te tobundanaka o te bino kuna boy o biso kuna boy eza na tina moko te ya na tina moko te tokunda molimo na ye efanda na kimia soki ezali liwa ya nzambe matondo soki ezalaki ya mutu nde aluki yango tout ce pays isiba wana aloba yango wana. Merci beaucoup. Voilà, tout ce que ça moko ya baikoni ya théâtre na biso ndeko Jani Fay osoki d'abord message wana ndenge nini kende wana biso atili biso ça passe ça fait très mal on s'attendait pas c'est vrai qu'il en a belli 3-4 fois mais oui ils ont mort si vite si on peut appeler ça comme ça parce que le moment où a belli qui gravement a tigale beaucoup faté mais oui il y a qui vraiment si vite du coup et surprendre biso. Voilà. Donc qui est belé et puis maintenant tu veux voir le biso bayebi ba réalité est belé mais bino ba bazali na poto. Est-ce que ndeko Jani Fay azali ki pe tam susu na susu wana ko betela ba ndeko nyo so ba ndeka et pour la finale et ndeti ndeko bichesse tout ça. Non tu ebi que Jani ando passer moment difficile na l'abri na bonne ngeti ba théâtre moko ce qui fait que ba ndeko compliqué maman mukanda na ye on le sait. Les collègues vous allez premier naïe donc c'est qui fait que vous allez que les aussi mathématiques pour tout le monde et simba idée mais faire la posa va na bana babut na prin bana misato na bona boti a bota mwana mususu di banda ya ona na bona olela Jani na mituna osa ndini pole la Jani na état avec Jani boti di banda non plus mo obite ba ki mobile ndabota li banda mais moi ça boti li banda na kata vie de couple. Mais vous imaginez. Mais comment on peut visiblement? L'homme n'a pas mis la grosse année ma bête, oui, grosse année ma bête, mais à te poser et provoquer l'ouïe moutou. Parce que tout le monde dit à moi, moi, ça n'a rien à dire, nous avons couché, il m'a y est pas votre moi, non. Oh non, il y a des gens qui ont dit que ma casse. Comment on a pu la encore dans la télévision? Déjà qui ngana zana yo oboti libanda oba ke linga mona na makasi peut-être na linga mona na passe na escroc qui n'était na linga mona na passe na escroc qui est réfugié mais en vrai on sait que c'est une qui a fouillé une publicité il y a moins si bon ça mais état qui bat ma be comme moi humanisme na otaki ma papa pe ya bana na ye amona d'accord le beau boutique patipati biso to boya mona côté famille ya Jani baboyi en tout cas pour la biso mo ko te fala la papa bana parce que il y a la mobile c'est trop dur mais moi papa bana zaki na droit mais famille ya Jani ne baboyi ya pour ça la peine c'est moi la papa c'est biso te nous pas qui c'était ba Jani ils a biso ils a ba comédien ba leki ya Jani.
Merci beaucoup, président Richesse. Ça fait très mal. Et là, on est déjà confié. Et les bandits qu'on a eu, les gens là-bas vidéo, on a pas collé là, on a tout ça. Pour s'organiser le pour la banane. On a essayé de trouver une hausse dernièrement, trouver un Mao. Nous, on fait le nécessaire. Quand on a ceux qui ont lobby, le lobby sont représentés libre comme on balie, moi, c'est battu. Ceux qui ont lobby, au salaire. On n'a pas besoin de se justifier, mais on essaie de faire vraiment le nécessaire. Bien, ça coûtait presque 1000 euros, on a fait presque 1000 euros. Ces jours, on a biso, ma camion surtout. Donc, il y a vraiment par amour. Des fois, quand on a un ingrat, mais on sait que ce qu'il y a, ils ont pas tout le ladjani. Tout le tête, on a qui s'abattu, ceux qui ne peuvent pas influencer, mais on sait que si on est là, c'est parce que tout le monde est dernièrement. Voilà, c'est à nous, les moteurs, on est 1h du matin. 1h du matin. Ça va. 1h du matin. Mais tout ça, pour nous, tout le corps, on est en il y a beaucoup de comédiens qui peuvent jouer et pas TikTok ne n'est pas présent à Dieu. Donc c'est vraiment triste. La mort de Tiani, c'est vraiment problématique avec le mouvement revient. Donc beaucoup d'émotions là sur place. 1h du matin à la Kinshasa.
vraiment oyo asali 4 bitu bacomédien ke pembe ya jani bakutango na poto kaka tu commandant nini aéroport Mama Denise akeno makambo asali biso bacomédien ezokisi comédien nyonso merci Mama Denise. Merci Mama Denise vraiment oyo asali biso toyebi te nani yango te asalela biso makambo ya boye kore elongo na poto bacomédien balela kore na bango ndenge esengeli. Merci beaucoup Mama, toyebi te tokozongisa bamerci wana ndenge nini. Alors voilà, namoni osengi merci Mama Denise. Alors napena ngana tuna mwa mituna moko par rapport à l'organisation na bino artistes et comédiens. Alors lelo pe tomoni tozomona ba artistes et comédiens musu baza ba problème. Ne tozomona musu ba santé ya ba tunisio za bien te. On va pe vegaou, on va pe ba ndekobele. Est-ce que organisation ni bo so solution ni entre bino na bino artistes et comédiens pour l'mobilité mais d'abord moi za kama pour mine mais la nana za oh corps uti poto ye intervenir corps uti poto ye to le la ye malamu to kunde malamu si mama do to mfeza libere to nantlango Mama Denise za c'est ma biso to ta fier pour la ah Patrice ko question ça ingénieur derrière ça
Gracias.
Nini bandeko nani akobeta lisolo Yesu maye mame ay Jesus ko no moro ko baluni ko dina woni moyela boye mama fai mama Mama no uso muli kuna mama meteo yeye mama meteo yeye Perdi. Come a voi? Fantasia a voi. Buona testa, allora.
Bon, libérer, Voilà, voilà, maman Sylvie, veuve ya vena biso Jalify. Voilà. Vraiment.